s'abonner massivement na Feza TV RDC ya Bella Dinganga et moi à Londres ya solo donc bon s'abonner massivement na Feza TV RDC ya Bella Dinganga aïe ou alors nous babi na Londres et kangi monde entier babi floka de ozawapi au moins na Londres et s'abonner malamagara musabotaka tchè na Feza TV RDC ya Bella Dinganga ya bino bana Londres moto bote na balande émission likamona motote de temps se dit bingala sirana mwana mobala keto pete mbisa aquarium tala kasko simba to bongo nga bodundango uwalonu tozo kende wapi. Merci na Floka Bea de moi moi si moko na Londres la bi Floka Bea et puis merci na Karine Mokondi la baronne ba chinoise bana membre ba le défenseur ba charge ba bi bozanga te fami dibinga ba mote beliska bozali et puis na mon vieux Jerry Kobetox ba mbala mana mbunzu donc quand to lingela ka ai ou alors nous vous s'abonner massivement na ou alors TV hein pour s'abonner massivement à Oualonu TV et puis ce que vous vidéo que bon bah partager en trop c'est trop famille à PULULU ba telemi pour vous zombele qui ba comédie bo leki si qu'on a sur la ngamote famille à PULULU moko na zo sur la niveau à ose place à Zali tout sur de vérité. En tout cas, nous sommes en vie, babi vie nanga maro Jerry Kobetox et quand tu lingela ka ou alors nous bon s'abonner massivement en ligne. Allô, bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Bon. Santé ça bien. Vraiment vieux, mes condoléances d'abord hein. Merci. Vieux Oza en direct na chaîne à Oualonu TV. On a entendu Binganazo présenter émission. Na mingi d'abord on s'est présenté Oza Nani pour le Blaïba. Nani nazali ki ya mama NOKO ya PULULU. Kombo Nani? NOKO affaire mabenga ngami Berto. Ok. Siko pour ça les amis parce que Batbazo Landabiso Bali est tendance à matata tendance à cause à mengal ba vérité. Ngana yo to lukinga na WhatsApp non? Moi na lukinga na WhatsApp oui. Ozap na minute. Ozo vanda wapi kana Kinshasa to banda mboka. Bon, batunasi bazolanda yo sikoyo. Préoccupation non vraiment ezali nini. Le bas monde entier de landa yo. Préoccupation ngai na numéro 1 ezali ki batunyo sokoyo. Bazolobela mabe ona PULULU batika. Et surtout l'artiste comédien. Oui. Biso na famille biologique ya PULULU. Mais PULULU fait avec la famille artistique et donc bilo ba comédien. Ouais. Ya ina ko solola na PULULU so na yeki chacha na zali ko solola. Mais na zawana ko na kokatisa essence na moto te. Voyage à Soukana na zali na kutreki na PULULU na Kinshasa ezali na mois ya février ya 2019 et wuti kusila. La personne qui n'a rien fin février sur la postalité et puis quand on a coupé les jours d'après à ça qui voyage au la presse noire PULULU. Na yeki ni ko ya lokaki nanga ona bisala na bino ya bateka. S'il vous plaît na chaîne to la vérité puis na émission nanga Siko PULULU alobaki na yo nini? Non, on va dire au sens où tout ça, la plupart de mes
oyo pe mosusu modero alobaki na bamisusu ezala ba 2 minutes awa na niveau ya poto ezali vrai. tolobaki nini? Rappelez biso ata moko oyo nga nalobaki eza vrai, oyo modero alobaki eza vrai, na oyo 2 minutes alobaki eza vrai. Oui, surtout eloko oyo ki PULULU azalaki abandonné, azalaki rejeté na milieu na bino ya janine ezali vrai. Wana yebisaki ngai ye moko na matoi na ye ezalaki vrai. Napesaki ye baconseil ndenge na kokozalela. Omoni soki lelo bato bakomi koloba asimbaki kisi atilaki vi lelo poison yango na poison ezongeli ye banini, tout ça c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai, c'est faux. PULULU a confié, ndenge asalaki crise, PULULU a confié parce qu'azalaki na basusi. Nga na conseillaki ye mingi, na conseillaki ye, mais omoni mutu okopesa ye mosusu conseil ayoki, mais ntango afandi ye nde azalaki kovivre bamakambo wana, ezalaki nga te, ezalaki mama na ye te, ezalaki mutu mosusu te, ezalaki ye. Mutu mosusu akoki kosupporte choc ti okoma na moma moko akolashe. C'est ça. Akoki kokoma na moma moko akolashe. Ce n'est pas bien. Omoni bakoyo nyonso banuire na carrière na ye, na mosala na ye azalaki kosala. Lelo oyo bazwi nini? Esika bazali conscience na bango eza petite. Vraiment. Conscience na bango pe ils ont reproché par Max. Si. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Parce que maintenant, on va n'importe quoi. Vous avez bien fait. On va mon conseil au SICA. Après, maintenant, on continue toujours à salir. Qui m'ont dit, ouais, ça qui mal aimé vraiment dans le milieu de biso. Oui, et tant que famille, so oncle, tant qu'il y a eu que makambo nyonso tu wana conseil nous le apporta qui et puis ba disposition nous les qui attend la famille to eroluka ndeko moko aza plus âgé na batatu sur à propos à moi na makambo baki nao. Non, ngai na lobaki kuna moto te. Na yebisaki ye nga lobi PULULU koluka te na vi na yo bato balinga yo. Voilà. Luka nde nzambe alinga yo. Nzambe soki alingi yo mipesi na ye otiki na maboko na ye ata ndenge nini bato na mokili bazolinga yo te, meme ngai moko nokolo nalingi yo te. Okozala na susi to ozala na kimia mposo oyebi ke moto oyo akeli yo alingi yo. C'est ça. Mitika lokola na maboko ya Nzambe. Un jour Nzambe akosala zalaka na kondima salela Nzambe mitika na maboko ya Nzambe eloko nayebisaki ye. Mais ton conseil napesaki ye omeka kutu te okende banzela mosusu
mosusu oloba boyebo non soko ozwi matembele olenga bana na yo sikoyo ozwi ndonga na yo ole soki mpe eza te ofandi soki komoni mpasi eleki luka biso na ndeko ta mwa 10 euro na kopesa yo soki naza nango mais okende banzela mosusu te oncle vraiment nga nayebi pululu lobuta mabe asimbakisi te mpe alingaka kisi ta bangaka bayo bazoya babongo soi-disant pasteur moko Ernest azali pasteur na bango ya kala babebana buta pulu basololaka te mais na kamwe babi asala émission alobi ke pululu soki sentinelle na bango moi baretoma bakisi komona un pasteur obisa biloko abongo ke aza mpe na preuve te etanke ye membre ya famille noko na ye direct omonaka bango ndenge nini nasilikaki nango ntango nayokaki yango mama nasilikaki nango ngai moko nafandaki nataki nga lobi oyo mosala nzambe ndenge nini napengaki mama na pololo natuningaki yo yebi motu boye oyo paster natungaki me koma paster aza kokolobaka leporte kwa nino na bayoutube na bashere boye koma boye koloba biloko ndenge wana oyo alobi nini nayebise makambo alobaka bina mako me koma ya kosala bonga na etingaki fo faire attention na paster na bino wana po na pululu ye ntango pululu abandaki ko succès jamais te pululu azalaki ene kuna ntango esengi ke pululu akomi na succès oyo nga nayebi ta ebanda oza soki akendaka baeglise mwa pululu mpa mai baya mosika kayaka pana ye acrée yango la haine nda créé bêtise jointu pour la coupe parce que sur la té c'est que on a yebi yango wana même si yango de poussa da buzoba wana alors ngak etant que ndeko na bino bon ko la na pasteur wana ala tsaba preuve biloko alobaki wana parce que ce n'est pas bien ngani moko na lobaki mama soki nzambe asalinga grâce na ye kuna po bandeko baza kuna baza lokola ya kolala nalingi mpe kotinda komona polulu ye kosala sala boye nga naza mwana mobali soki na ye kuna nga na koluka paster wana aloba makambo oyo alobaki wana préféré benanga na caméra nga préféré jour yango na caméra pour te dire ça biloko alobaki na télévision parce que bato na confusion bakomi kofinga pululu mpo na makambo wana oyo ya bilisaki na monoko mais oui mais omoni bato o mama o bato bayokaka kaka soki ayoki baanalizaka te bayoka makambo paster wana alobaki bayoka yango bien alobaki boye sentinelle ayebisi ye yokanga mama alobi sentinelle wana ayebisaki ye azalaki na libanda soki na kongo amoni porte efungwami me moto afungoli porte amoni te aye akangi porte mbala liboso deuxième fois efungwami lisusu aye akangi troisième fois ntango efungwami ayoki bato bakoti bazotambola babandi komata escalier ozolanda na mama ayoki bato bazomata escalier mais bato oyo bazalaki mindele bamindele moko bazomata escalier yo sikoyo mama ndenge oza wana mama tendresse ndenge oza wana ozoyoka mongongo na nga mongongo na nga ndenge ozoyoka wi okomona bamindele mais ye sentinelle azoyoka bato bazotambola bazomata escalier azoyoka bato bazotambola eno bazoloba azomona bango te sikoyo amonaki bango ndenge baza bamindele et puis akufi na sapo alobi bien bato bakoti bazotambola nazomona bango te bazomata kaka baeskalier azoyoka bapana bango nde bazomata baeskalier sikoyo ye sentinelle wana soki ye moto ayebisaki ye bayebi ndenge nini bango mibale na sentinelle bango ezalaki bamindele déjà c'est du mensonge video wana nabombaki yango nayoka bango ntango nyonso siko bayebeki ndenge bazalaki bamindele eza pas oloba polulu aza kosambela mpa na ye ntango polulu
comme un succès pour nous la Kimi a émis de soki moi ça pour nous amener qui pour nous soki de l'église wapi. Bon voilà le gars ngana tuna obi ke na liloba na ewana yango inciter batu bafinga koko bikotele mama bana ya pululu mi ba to bi ke pour la bali na nuti mais moi so pour la kufina mbetu na ye na bana eza koko aza na bana mibale Mary na ndoya ya mama pululu mama Laetitia komone Alberto Angeto como abongo Maman Ariette, moi je la personne ya ma pululu. Siko, ndeba tu azo finga etant que NOKO bokile ya nani ya koko bikoteli. Okoko ba nini to okoko temela nini na komba ba to finga le mabe bazo finga ye. Pona maloba pasteur na lobaki. Mais maman finga ye mama. Même so ka se longi mabe. So ki pulu la linga ki ne longi wana. Abai ko ne kitoko. So ki pulu la linga ki ne longi na mabe, c'est que pulu la wana ki kitoko. Siko Tongo cité la fin émission c'est ça loba papa, c'est ça. Loba. C'est pas bien. Koko ne ngaza wana mutasala ki zanza ambe. Pulu le mutasala ki ngai te mutasala ki. Ba ona bazo finga ye. Ba moto mutasala ki koko. Koko mutasala ki ezala ki nsambe mutasala ki bilongi wana biso toza bilongi ndenge moko ndema. Biso toza bilongi moko. Nazoya bade soki enango koina yango ti mutakufi mokomi kokotela na mwasi tima kosuka na bana. Vraiment. Où allons-nous? Tima kosuka na bana. Mpona biso bakongole bakomi kofinga na bilamba alataki bato besoto babimaki kakala soki koti na ndako babimi mikakala soki lelo koko alatelaki bango super alati bango kitoko atie bote akei na mobali na morgue kaka biso mosutongotonga to balukila ye kaka biso koma ye mobali azwi soki na kutu nde wana azalaki na ntango ya koleta kitoko ma kosala makiyage kaka biso bato tonga toloba yango azali mwasi ya ndenge nini seke mwasi oyo ayebaki makambo mwasi oyo boye engaki balukila kaka ye efrema tolingi nini tolingi nini tolingana totika kozoba ezala bakomedie entre bino na bino tozoyoka mpe mingi bolingana botika na biloko wana bozelaka kaka te soki moninga kofi bongo ya kolakisa bolingo ntango wana bozala no vivant bino baye botikali nasengi biso bea pardon na kombo na nzambe bolingana botambola moko bolingana botika bokosana bamabe nyonso eleka baoyo nyonso bolu basalaki bango mabe na ngai noko na kuma libota na biso nasengi bino pardon nzambe alimbisa nasengi bino pardon soki pululu mwana na biso asalaki bino mabe Lumbu Jacques faut pas ça combo na ye bato pululu ni combo na vraiment Lumbu Jacques oyo bino boyebi na kombo ya pululu Lumbu Jacques Chiko soki asalaki bino mabe ngai noko na ye nasengi pardon me botika koloba mabe botika omoni bakonsekansi mosusu mama oyo biso tokomi kovivre bato mosusu na ndeka ata bayebi yango te voilà tokomi na suka ya bazoloba na bachaine wana ba YouTube mama olive ayaki kuna apesi bile apone bakomedi mosusu oyo biso tongo basi charge nyonso me nyonso tona ezokwela biso famille nyonso ezokwela biso famille me bato na libanda bayebi yango te bayebi oyo biso tokovivre te oyo tozoyoka te bayebi te mama bayebi te sikoyo komona ndeko Océan azali pe collègue ya pululu asala AVC komona azwi adleki alokoti basi moko boye oyo pululu ayebi te abisi na télévision na bana moko boye bazoya Kinshasa alobi ke wana nde mwasi ya pululu me kota ya niveau pululu okokonga mwasi ya bongo te na acte ya bongo
nayebi tete ke membre ya famille proche propre ya Pululu okolo bali na océan eloko ya sali wana omonike ngai mpe ko mama na kanaki mpe natuna yo moto ozalaki proche ya Pululu oyo otangaki bana mosusu ya Pululu oyo kutu ngai nayebi te na ngai natuna yo eske bana wana ya tie wana ngai nayebi na nga bango te bon eske baza bana na ye o baza mwana mwasi oyo wana abimisaki na télévision wana vraiment azali mwasi ya Pululu te ande likangu na ye mwasi aza likangu ya océan mwana wana mwana mwasi moko aza kosala théâtre pe mosusu akoselaka Pululu zeu ti Pululu akufi ti Pululu aloko de point noir aza kolobisa ye te nao Pululu abotaka mibale na point noir ya abotaka na meti moko ya mobali abota mwana meti abota fille wana fille mwasi azalaki métis mwana maka meti na fille moko ya théâtre mais za oyo balakisaki wana te wana Pointe Noire na Brazzaville abotaki mpe na fille moko ya bordel wana 3 plus 2 ya Coco ça fait 5 na oyo moko Jessie ya liboso azali kuna ça fait 6 na moko azaka na Kasavu na Maringa ça fait 7 na 3 oyo mutakenda nango oyo akenda ya bango Karine bana liboso pour la botaka wana ça fait total 10 oh là na yebi à part ça on a été donné sur la première yango mais oyo papa océan la kisaki wana na yebi était ben c'est que moi je sais papa océan azaki na posa ya Kishasa mais azaki na mbongo ya billet azaki ko demander na bato basunga elle kamo bili ko kamwa na moni asali émission avant ngal na la vérité na ko sarate en tout cas azaki contre ya comportement wana yango etant que noko wiko bani na bizayi wana ngai mpe namonaki yango mabe oui akoki koexpose mwana wana bongo te mpona aluka transport soki ndenge non basalaka bongo te otango ozosala biloko ndenge wana me wana ekomi kosoka vraiment ekomi kosoka meme soki azalaki mpenza mwana Pululu koma aexpose mwana wana alakisa ye boye mwana yango yeyo aza awa tala biso boye eloko abongo kitoko te mpo koko aza na pasi soki amoni mwana mwasi abosi kokozonga na bango bakozonga ndenge nini omoni teke eza kitoko te noko mais oui mwana moneko te nabengaki mama na Pululu ebi namoni soki papa oseya moko atiewe mwana boyeboye eske bino koyebi mwana wana alobi nanga toyebi na biso te quantième na famille mama Pululu eza quantième omoni na famille mama papa na biso azalaki na basi mibale ok donc ngai na mama na oyo ya ngai tobotamaki mibale moko akufa natikala moko donc nazali mwana suka na famille mama na biso na famille mama na Pululu baza 6 moko aza na Ngola 5 nde sikoyo baza na Kinshasa oncle bato bakanzi ondire na kosi okopesa nimero na yo ya WhatsApp po baye oyo bandeko mosusu baza ya besoin asala no mpe émission bacontacte yo nimero nanga oyo ngai asalelaka awa soki balibe babenganga meme na appel normal bakozwanga eza mpe na WhatsApp eza 0033 6 20 68 lobaka oncle 28 06 donc na bandeli mpona bato baza kuna na Congo 00 33 6 20 68 28 06. En tout cas, merci beaucoup vraiment, oncle. Émission l'équipe bien. Merci vraiment. Bisous Zawa, to salaka musana so madame to la chiko bien, mais to télé na bato ba on salir chiko tina lua na e. Ah oui, maman, o télé la bango. Même papa o se ya wana le o lobini wana so ki yo za ko ki te ka sa mwana na ye. Même a ko na matanga. O télé la likambo wana. Si si. O ki ko de so ki de mal na o ma yele. Ba o ya ba dia so ba c'est pas bien.
tandis que mbala bana boye ce gars tire mapangu mutuka muto bato akufine pauvre nde bango balilaki likolo ya kofina bezo misasu bato ko où allons-nous? Donc la yébi te ko omoni ndenge bazokoma wala bayuti boye mamoji bayaki boye kuna bakomede bana boye baya ministre boye bapesa boye menos c'est archi fort. Vraiment. C'est bon, ok? Même si on lelo kolonga awa nazokende kuna na kobenga ona paso mama omisa mama ke nga naza na accès et puis na droit so nasala émission na kati ya lopango eno nazala ndemo baoyo ba hypocrite baosala babuzoba mpona komba siko na yebisaki bango kutu baoyo nyonso bazoyaka kuna barecevoir bango so te soki yo oke kuna ndeko na bino azawa tia bino la sirin tendresse la soldate défenseur makasi ya Karine aza kote boya ko s'abonner massivement na FACE TV RDC bozo makambo en tout cas mon numéro c'est plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 où allons-nous? Quand je dis que Tendresse Dibinga, merci na vena gérer code detox, merci na fal artiste noir, merci na bayo tout bazo landanga na mitio.